Et là, on a un témoignage le temps présent. Ndenge toza ao. Et là, on a une salle qui toza la ao. Et ça n'a pas de moussousou pour son abango. Et parola acception. Ba misu makolo na bango elata ba goudi. Ba musu balata ilamba ko pasoka. Mais le temps présent dit autre chose. Mais pourquoi ce temps présent dit autre chose aujourd'hui? C'est-à-dire, et ça n'a pas conseil, monter changer biso poto ya okoma boy. Alors, biloko wana ngana ko lobela te ndenge ya lobi parce que soko tangi génération lelo wana logi guerre. Batu oyo bazo yeba te mutu atambolaka de jour au jour. Et puis ba photo oyo to tchaka na bandako elakisa histoire na biso. Lelo na temps présent awa ata photo mo ezate mais na ba penser na yo. Nga pona koma o nga na komi. Pona za éduquer ndenge nga na komi. Ba mbeli ba fourchette biloko nyonso travailler. Mais na batu sans compter ba internat ba koti biso ngai na bongoli motema na nga na Kinshasa na 80 na 81 na renouveau charismatique. Donc nga pasteur na yebaki ete nazalaki te muto azoke na groupe de prière mais aza na église lokola ba miso bazalaki. Mais nga nazalaki na nga na groupe de prière nazozonga na ndako. Église na nga ezali catholique. Tant na yambi Saint-Esprit na renouveau charismatique nga ba bengani nga na église. Balobi na nga koyaka soute. Pona nini? Ba bengana nga parce que ba yebisa biso que Saint-Esprit soko sambeli okozwaye. Na sala ba jeune na koti campus pour Christ na jeune ndenga osakana te. Jour wana ba benga oni effusion moko na salaka ba mouvement na salaki balobi te oyo te. Oyo feza Satan. Après prier wana ba boyi ngai na continuer séminaire sur l'amour. Ba singa toi tu ne viens plus. Nga musala na nga na CNPP. Au côté na CNPP ko sambe ba malade, ba guérison zo sam. Papa sango na nga ete itina église. Au moins depuis ce que ni mutu ana se baptiste. Lelo oyo esala. Na zoe na ngaba na sali groupe de prière na nga. Mais groupe de prière wana naza okene na groupe ya Sita, pasteur Sita na ke na Lemba ba groupe na bango mususu. Mais tant on a commis na Lemba nazo évangéliser na ngaba boya akuna na Lemba. Tant on a yena batu nyonso na Lemba différence ezaki entre ngaba na Lemba. Donc moi na ngaba okoyeba ka za différent na mwana ya Lemba. Lemba on ezaki tant ba professeur ba makambo ebele. Na yena bango ebele na ndenge tozalaka pasteur ayebisinga berger abi apôtre pasteur wana apôtre te feignas boyaka suna bato oyo te botikala kuna nga division na yebi yango te bamisu lelo bazali azwi bato ake na bango me ngai babenganaki ngai mpona bato na ngai nga nayaka na nga priye me bato na nga baya suwana te bato na nga batikala wapi na ngaba na kati ya bato na nga bakizamina mpe na kati na kati ya bato na nga bato ebele na kati groupe na nga mpe efungwami ngai nasala na nga groupe te ke naza na église te nga molimo na nga oyo nazwaka na Saint-Esprit ntango nzambe alobi na nga natanga balivre bon natangi na comprendre ke makambo ezalaka mosusu po kuna groupe de prière ezalika nasambeli mpona évangélisation nabandi koteya sikoyo ebandi kosala nga ke nayebaka ifo motu moko azala liboso na yo mais ekozala nani po ngai nazali moto ya basango ngai alingaka koma sango nzambe asali nga grâce nakekutana na papa Edine na biloko bango bazoloba awa ba Jean-Louis Jaye banani me ngai Frink docteur Frink azalaki mokonzi ya elimu ya monde mobile ayaki epai ya nzambe malamu bayebisi nga osubona ye information ya mabe na bibo nakendeka na koti na moni bato mais ezalaki osubona te papa Edine aye kokota na église ndenge bayambaki ye
Donc, on a tout comprendre pété. Pour na kota na église va sainte, boy, à part groupe de prière. Na moni organisation mususu. Si nzamba zolo bangai nazo koma. Na yesi mutozaki na ye, tala makambo nzamba lobenanga. Papa edi na zui miko alobi makambo na mutu moko azawa me bato ya nzambe malamba zaki wana ba weli bake asambeli pona ba ona bitala. Eza ngai tala makambo nzamba lobenanga. Na vani na ngai na bani ko luka papa edi nde 84 ti na 93 na yako zoye. Heureusement nazo mona pe moninga na wana ayaki. Azalaki mukolo papa edi na telenga maboko. Lokola yepe mukolo batelaki maboko ngape na zalaki. Po awa ezala ye okete. Kende ke pa nyonso parce que yebite ka mwa mafuta moko boy ego simba ka yete na yo. Nzamba sali papa edi na telenga maboko. Après 4 ans papa edi na kufi. Tozali na tante. Après ça bat nyonso promesse ke ngai na côté ya États-Unis akomemanga na côté États-Unis mobima ndenge ya te. Botika bisaleli wana nzamba za batu nyonso. Ba il faut le ba po awa batei mambo belé. Makambo batei ya weza vrai. Parce que excusez-moi parenthèse. Osborne a yebsaki biso, le Saint-Esprit ce n'est pas tout ce que vous faites là mais moi j'ai vu quelque chose. Akena haine mutu moko ayaka kaka place ya zolala ateka mbetu na ye na nzete boye donc ala la kana fenêtre oya Osborne. Ah oui mais ça c'est quoi ça? Et c'est pas les choses de Dieu, les choses de Dieu c'est la parole de Dieu. Mais Osborne a témoigné que mutu wana sala musala munene ya Nzambe nde place andima que Saint-Esprit pe na ndenge to luka boya kokota yo. Boye ba ngoke awa toza na place moko ya boy parce que ngana yebaki papa nkelante na assemblée de Dieu te nzaye malamu pe na assemblée te mais nzamba pesinga papa sikoyo na keko luka ye atuninga ba question na bi Alexandre apesanga pe ba photo ya Osborne na Alexandre na campagne na za nango tile na yebisi papa edi na kufi na lingi na za papa mususu aza facilité. Je vais voir. Bon, je vais te répondre. Tu kende wana. Pays que vous na butu, aye na veille. Wana nazo s'il sa veille à 80 jours. A salanga 2 jours. 2 jours à sambel ponanga. Ayebisinga bon, tu viendras. Tu kende bureau andimi kozala papa nanga. Tango lobi ka komi papa nanga. Nga pe na zui charge na ye. Na tali maka nazo awa nazo luba na lobby na lingala na français te so yo bozana ben interprète na bino bo kanga maloba ba film ba nigérien bo comme si na français yanga pe bo loba ngona. Écoutez frère j'ai dit papa oyo na Kinshasa ayebani pena makasi te mais makambo ya zanango ngai balugi mbongo na senge nzamba pesinga mbongo ebele na banda kotia ba pancarte nanga na elongi ya papa kini mobimba et ça me coûtait beaucoup. Il y a des fois j'ai dépensé même $24,000 seulement pour les pancartes na ba kwa nyonso na yebaki bit nanga na bi papa oyo bato ba yebi ete ba yebaye et puis nazo sangisa ye na ba oyo na ko ba mashbash na présenter papa mutu nyonso munene na yamba naza na se na ye e nazo lakisa bato ke ngai papa nanga ye aidi na kufa mais oyo aza vivant moninga pe aidi nzamba tina nga pamba te mutu asombela aidi mbeto liboso ye donc nzamba salaki likamoko boye papa na uti na awo esika papa aidi na te ya nzete tango akoti na Congo ateyaki mutu te ateyaki nzete nzete yango mpe nazwi yango foto nga mpe nateyaki nzete yango donc bato oyo tozomona lelo biso bakongole boza ebele bobimi awa so bomoni mundele moko be nigérien kaba me nigérien bakomi mpe bamindele awa
Nazolo bango ata Nigérien mo ba yokinga ayeba sans son nazolo belango. Vous avez des parents qui vous ont mis au monde ici. Ba miracle bomona ngo pa na biso. Et l'équipe même oya batwana oya bazotanga ba kombo mais bino bomona ngote. Mais ya biso bomona. Mais pour moni kanda ko batongi wana komitata. Batata na biso bozo ba kombo kankonde ejiba. Batata ngo ba yebani mais ba kombo na bango bozo tambola nango. Donc tout comprendre que le kumu ya mwana eza na tata na ye. Le kumu ya tata sala makasi tata na yo ayebana. Tata na yo ba yeba ye na nzela na yo. Tala mutombo dike masali hôpital. Ache komo na yete. Ache komo mama na ye. Asali collège kuna na mboka. Ache komo papa na ye. Mais comment yo ozo vivre na compétition na tata na yo? Malédiction na yo eza wana. Délivrance na yo besoin ngo wana. Ngai papa nkelani même pas baptême, apesanga baptême. L'église na ye na sambela malamoko. Tant to kendanga makambo ya apesaki ba veuve biloko. Mais c'est mon père. Par l'esprit, Dieu m'a connecté à cet homme. Nakunanga soki ngai problème eza ba ofunda ngao. Mais so ba fundi ngao eza grave. Mukolo mo to kende obeni libala moko boy bon. Ok beni libala. Libala pasteur mo abala ki mwasi mususu. Papa soka yeba yango ndenge nini. Wana feza bino. Aya na ndaku na ngai. Osala ndaku. Papa, soki biso nyoto sivera bana biso boy. Mais église eza boy te. Papa yena ndaku na nga akomi rouge ya za mwindo mais rouge. Abengi bana nyoso mes enfants. Bavandi wana na mwasi na nga. Abandi goloba na yoki pasi na mote. Donc eloko wana sala yango na fair play. Mais lelo na comprendre que na sala ki mabe. Na fuka mi papa limbi sangai. Ma frère, un père spirituel, ce n'est pas un homme qui a réussi. Mais un père spirituel, c'est un homme qui a été père pour toi. Réussite n'a habité, hein, dans le Congo, réussite, c'est quoi, Tongine, église, koye bate. Mais n'a pas pour critiquer l'église, c'est ça bien. Mais réussite, c'est quand l'homme a fait son travail, ce que Dieu lui a donné. Parce que Élisée a ça, il m'a makas, il m'a tonga inda kute ba na iba keno tonga na. Kutu tamba ke tonga kuna, moko abungisi fait moto à faire. Oye zaki na valeur à tracteur, oye zaki na tango âge de fer. Abungisi lo rabat. Pona vision ya tata na ye. Nzamba sunginga na sali musala na nga, tango na sali pa ya papa vana. Tango na sali musala ya papa. Na poso na lobite awa eko panzana te. Ba micro yo ezabilo pa mais yonde mutu oyoka yo mutu omema sango. Po Yesu soka yeba ki biloko ezaki très important na tango na ye elenga geza. Po comme la biso facile. Mais eloko est important c'est l'homme. C'est l'homme qui est important. C'est l'homme qui voit. Mutu ata kufi mikwa na ye ko annoncer sango. Mais cassette sur un ndak botia ngote ekei. Donc bino boza na plus de valeur. Ya oyoka on a lobi. Nazo lobela papa nkelani pour vous dire que yo pe oza na papa na yo. Papa na yo pe aza na papa. To bongisa le cœur des enfants au père, le cœur des pères aux enfants. Soki maloba na ngai komi ba bavardage. Yeba ko bandi obunga. Ozo ba soutenir to ça. Nous sommes tous malades. Na pays. Awa na yogi banduso, ba pionniers na inter, toke na inter. Mais qu'est-ce que vous allez nous dire? Nous sommes des pionniers. Sur le terrain, nous ne le voyons pas. Ngana za pionnier, mais yozo bundisa ngai. Ngana za pionnier, ozo tonga nga kuna. Ngana za pionnier, mais yozo loba mabe na nga quelque part. Qui pionnier zawa. Et ce que nous sommes dans cette salle, vous savez que nous sommes l'espoir de ce pays.
frère, n'avant ça qui pas battu. Oye makambo bosali, bon mon ango rien, mais nga est sauvé nga. Nga za catholique mais nga sauvé. À cause, oui moi je suis catholique, n'a changé, nazara quitté, naza catholique. Tout ce que j'ai en moi est catholique, mais sauf que na vivre siko na ba norme wana te. Mais na mon ango mabe pourquoi? Parce que na yeba ki ango. Donc je suis catholique mais je marche en Jésus-Christ. Na eza facile na te ya catholique. Na kabani na bangote, mais na ote ya bango. Ozo comprendre nga? Na ndako na bino oza wana, ata bandoki baza oza ya famille wana. Olongwe te, zalaka wana po oza mwinda. Mais soko bimi wana, mwinde za sute. Papa Oyo a vendu na biso, c'est un exemple. Et puis nazo kumisa nzambe parce que je suis parmi ceux qui ont été pionniers pour te reconnaître, Papa Oyo. Et si Kaboza, ce qu'on a la père spirituel na yo, aza moins jeune, aza moins mouké, canaliser yakutana papa. Bozo ganga, canaliser bakutana pour yesu aza moko, ba religion nyonso tozoyoka, ba ministère wana eza bisote. Ata bazolo ba religion na pays na biso. Comment on les appelle? Les 9 confessions religieuses. Et ça les 9 confessions chrétiennes étaient bon. Et ça comme moi dragon mo boazu forme. Ata ezalaka mais ça dragon parce que ma likamoni ne ko uta kuna e sauver biso. Na lobiango na micro po bato balinga oyoka bayoka. Boye bake Yesu azonga aya kokuta église na ye. Yesu na biso kombo na ye Yesu mais atozo mona ye awa. Paul akutana na nzamba komi quelque part na Bible na zi makambo yo lokola baliyebisa na molimo. Donc c'est comme si alinga lo bake ya ba Pierre ayoka kite. Mais ye muta bomaka bango. Mais na suka tango akutana na Pierre ye mokazo lenga ayebike tala bato bazaki na Seigneur. Que ces gens obtiennent notre papa. Si nous avons dit que nous avons dit que nous avons sauvé bato. Pour bato mingi bazar so so tambo na force ye moko pile les anakati. Mais pile anakati silaka. Pile libanda et salisaka. Oza mutu nzamba pesi biso ngana monango avant na sambela ngana réveillé na zabe muta réveillé na sambela ngana protestant pété na catholique mais nzamba la kisanga yo. Le na sala pe nyonso po naza kokota. Je vais vous dire ça. Nazo futa mbongo na ngana RTNC. Naza kozwa kara reportage tina inter. Combien par heure au papa wate. Et puis ils ont que le monde entier, ba na évasion au Canada, na ba perte partout ba monde. Et puis Moussa Lekei. Soko sala ngona bateau basunga yo. Ozo sala biloko bongo. Réveil en mboka na biso et l'équipe va réveil nyonso. Ngana lobi yango na lolendo te mena yebisio. Parce que to sambeli nzambe sans connexion. To tangi Bible ni. Thomson e mikolo. Louis Segonga. Alors bano papa boti biso to honorer bango. Ogolo bananga mais il fallait qu'il tchasse mon meilleur. Na kosio. Tant que nous avons indépendance en Belgique, comment vous me connaissez? Bah pour nous quelque part, yo c'est important yango za na salle. Effort na yo sala yango pour que mboka na biso discipline sa nini ekote. Na salo na yebisi bino ndenge toza to pambolami. Ko pambola ka te to limbisami. To limbisa lo bana to limbisami. Parce que apôtre alimbisa pe masumo ba. Papa, tango sima miko. Ah, tobeti susu maboko makasi. Pona lokum lankolo. Merci. Je suis témoin. Oya zolo bezara kolobate me asala kayango. Souvent ceux qui papa tininge pa naye, papa simbi téléphone à zolo ba ye fois kauka. Abi papa na kauki. Ceux qui papa gangi a fukami. Azomona papa te mais azomona molimo na nzambe kat na papa pene na ye. En tout cas, vraiment ceux qui biso baleki
tokoki kolanda ba exemple la boye tokozanga lipamboli te tobeteli su nkolo Yesu Kristo maboko. Alors toyoka lisusu mwa maloba muke yango nde na nsima ekopesa papa nzela asala bénédiction finale tozobenga révérend Nyati tango azopusana tobeti maboko mpona nkolo. Alléluia. Des moments comme ça sont des moments très très bons. Amen, amen. Bandeko yo baleki liboso, mon ami Jiba, apôtre Ignace, ils ont presque tout dit. Vous savez, lorsque on nous a parlé de David, très bien mon frère, je n'ai jamais compris ce texte comme ça. Lorsque David était en face de Goliath, quand il a été rejoindre la troupe de Saoul, avec tous ceux qui étaient là. Quand Saoul a vu le courage, la détermination, la force morale et spirituelle qui dégageait David, il a posé une question. De qui est-il fils? Il veut savoir qui est son père. Donc, il y a certaines choses pour les faire. Il faut que tu sois le fils de quelqu'un qui ait été capable de te transmettre cette capacité. Amen, amen, amen. Voilà, je vais donner un témoignage, pas très long, très bref, appuyé par un demi-verset. Regardez, nous connaissons tous l'histoire de la pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Jésus fait son travail. Il arrive devant une foule et il s'est rendu compte que pour avoir une bonne visibilité et que aussi l'acoustique, le son puisse atteindre facilement tout le monde, il fallait que lui soit un peu en bas. Et le seul endroit où il pouvait bien se tenir, c'était sur le lac. Et sur le lac, il n'y avait pas de pont. Il a choisi une barque. Et la Bible dit que c'était la barque de Simon. Il y en avait deux. Il a choisi celle de Simon. Et il est monté dans cette barque. Il a parlé. Il a fini. Nous savons tous que la barque était vide jusqu'au matin, après tout ce qu'ils ont fait comme travail pendant toute la nuit. Une fois qu'il a fini son travail, il se retourne vers celui qui a mis à sa disposition la barque. Nous savons tous qu'il l'a rempli, n'est-ce pas? Alors qu'il l'a trouvé vide. Mais une chose, il choisit la barque de Simon. C'est encore à Simon qu'il dit avance. Pas à tous, hein, mais seulement à Simon. Avance et jetez les filets. Simon a obéi. Lui et peut-être quelques collègues qui étaient avec lui dans une seule barque. Il a jeté les filets et quand il essayait de tirer, ça devenait trop lourd. Amen, amen. C'est Simon, mais pas Jésus, qui va demander à ceux qui étaient dans l'autre barque, pas Jésus, de venir les aider à sortir le filet de l'eau. Et quand ils sont venus, ils ont prêté main forte à Simon pour tirer le filet. Et la barque de Simon et l'autre barque dont le propriétaire n'était pas mentionné étaient tous remplis. Remplis.
Au point que les deux barques commençaient à s'enfoncer. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez Papa Nkelani ici? Eux, le Seigneur les a touchés directement. Je ne sais même pas s'il peut commencer à vous dire aujourd'hui les hommes de Dieu qu'il a impactés. Pas seulement ici à Kinshasa, pas seulement en RDC. Allez à Matadi. Quand il me raconte l'histoire, quand il est allé évangéliser, implanter à Matadi, parmi nous, plusieurs n'étaient pas encore nés. Il est allé jusqu'à Bujumbura. Si vous allez à Bujumbura, vous trouvez la plus grande église chrétienne pentecôtiste à Bujumbura. C'est un fils à lui. Allez dans le monde entier. Des gens comme les Tamboulouko, ils sont nombreux, qu'il a impacté. Qu'est-ce que ça nous enseigne là? Voyez un homme comme lui, où nous voyons que sa barque est pleine, que son filet est plein de poissons. Quand il te pointe du doigt, viens. N'attends pas que Jésus vienne encore te parler comme il a parlé à Simon. Quand il te dit, viens parce que ici la tâche est grande, vas-y. Et quand tu vas te mettre à l'aider, le fruit qui déborde chez lui va aussi déborder chez toi et va se manifester. Frère, je vous dis la vérité. Pourquoi je dis que c'est un témoignage? Parce que je l'ai vécu. Mon frère Régiba ici connaît. Nous avons reçu avec lui la toute première fois. J'étais déjà dans la foi, bien avancé. Nous avons reçu Papa Obaker. Je crois qu'il connaît Papa Obaker. Papa Kalani connaît Papa Obaker. Samuel Injie Obaker. Pionnier du réveil pentecôtiste au Cameroun. J'étais là encore fin décembre ici. C'est le jour de Noël que j'ai voyagé pour rentrer. Pour aller faire une campagne d'évangélisation dans l'œuvre qu'il a laissée. Donc, tous ceux qui sont dans le réveil pentecôtiste aujourd'hui, quand ils te racontent leur histoire, ça doit rejoindre Obaker. Il arrive à Kinshasa. Les choses ont fait qu'avec les passés Kyungu qui étaient là, bon, nous nous sommes retrouvés parmi ceux qui devaient l'accueillir, avec Ejiba ici. Je crois qu'il se rappelle. Je venais de changer d'emploi et on venait de me donner au service une voiture Mercedes. Et lui connaît. S'il voit la photo, il va la reconnaître. Et j'ai commencé à les transporter partout avec cette voiture. Partout où il a prêché, j'étais là. Jusque dans le fin fond là. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il est parti, amen, lui peut le témoigner. Tout le monde, dont lui. Heureusement que, mon frère, heureusement que tu es là. Pour appuyer le témoignage. Tout le monde m'a dit que tu ne prêches plus comme avant. Et pourtant, il ne m'avait même pas imposé les mains. Vous voyez ça? Ce que j'ai dit là, ce n'est pas des théories. Mon ministère a pris une autre lancée depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que je vais aller prêcher même chez lui. Les secouristes. C'est toujours les secouristes aujourd'hui. Hein? Ok. Et ainsi de suite. Conscient du fait que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans père. Obaker meurt. Voilà comment Dieu va m'amener chez Papa Nkelani. Dans une rencontre organisée par Ifambe à Lingwala. J'étais là, Papa Nkelani a parlé. Depuis ce jour-là, nous nous sommes liés. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas vous dire beaucoup de choses dans les détails. Mais je sais seulement que je lui ai dit, tant que nous serons là, si toi, tu passes toute une journée sans manger, ce sera un péché grave. Je ne dis pas de théorie, il laissait. Amen, amen, amen. Et maintenant, quand j'ai une action, une activité, même à notre église, au début de chaque année, c'est lui qui vient bénir l'église. Quand on a une grande activité, c'est lui que j'appelle. Quand je dois voyager, comme dernièrement, je partais au Cameroun, je suis allé venir le voir. Je lui ai dit, papa, je suis dans le Cameroun, ainsi de suite.
Quand je suis revenu, je suis venu lui faire rapport. C'est ça, répondre à celui dont la barque est pleine. Quand il t'appelle, sache que tu vas aussi en profiter quelque part. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est le fait de voir que les gens ont une autre conception du principe divin pour son œuvre. Vous savez, le Seigneur dit, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Tu peux changer les formules comme tu veux. Mais Dieu, il ne change pas. Tel qu'il a tracé, et c'est comme ça que ça doit se faire, c'est comme cela que ça doit se faire. Avec l'âge qu'il a, j'ai commencé à m'interroger, mais si Papa Nkela n'est plus aujourd'hui, profitons pendant qu'il est encore là. Jésus ne viendra pas te parler. Mais quand lui te parle, quand il t'appelle, viens. Ne fais pas de discussions. Viens. Toutes les fois qu'il m'a appelé, il dit, voilà, nous avons tel programme. Papa, non seulement je viendrai, mais je vais soutenir aussi. On n'insiste pas. Ce n'est pas que, comment ça n'a été, Aujourd'hui, au Benga, pour appeler un enfant, il faut être derrière, il faut gueuler, il faut menacer. C'est pas comme ça. Tout ça. Mais parce que Moninga s'est attendu si barque ambisi azo benga yo. Yo zo ko salaka ba calcul mosusu. Viens mettre ta main. Et ta barque se remplira aussi. Amen, amen, amen. Les poissons là, c'est ça le fruit de l'œuvre que tu fais. Le fruit là, c'est le poisson. Là, c'était rempli. Les poissons là, c'est aussi la prospérité matérielle, n'est-ce pas? Parce que Jésus a trouvé 2 barques vides où il n'y avait rien. Il cherchait des poissons pour quoi faire? N'est-ce pas pour manger s'il y a un surplus vendre? Hein? Jésus les a trouvés vides. Avec une seule parole, les 2 barques étaient remplies. Amen, amen, amen. Pour vous qui êtes là, profitons. Pour le peu de temps que Dieu lui donne encore, qu'un jour on dise, toi, n'es-tu pas passé par les mains de Papa Nkela? Ça donnera gloire au Dieu qu'il sert. Amen, amen. Voilà. Acclamons, acclamons, acclamons. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Nous remercions tous les intervenants qui ont précédé le patriarche pour des témoignages combien riches, plein d'enseignements, plein d'édifications, plein d'encouragements. En tout cas, les honorés serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà. Bientôt là, le patriarche va s'élever pour la bénédiction finale. Mais j'ai dit quelques annonces, s'il vous plaît. L'évêque Ejiba était très profond pour les prémices. Il y a certaines personnes qui ne s'étaient pas préparées pour ça. En tout cas, si cela vous touche à cœur, il y a des enveloppes ici. Amen, amen. Amen. Il y a des enveloppes. Si vous n'êtes pas préparé pour les prémices et que l'Esprit de Dieu vous touche à apporter les prémices, vous connaissez les bureaux, vous avez les numéros. Vous allez venir à la fin demander l'enveloppe pour que vous mettiez votre prémisse et l'apporter auprès de l'homme de Dieu. Je voulais encore dire, parce que le révérend Nyati ne l'a pas dit, nous avons avec nous ici l'apôtre Lutumba. Sa façon de donner les prémices au patriarche était de l'inviter chez lui. Il l'a invité chez lui dans son église et il a dit, papa, cette année qui commence, je prends ce dimanche, tout ce qu'on va donner, c'est votre prémisse. Amen, amen. Donc si vous voudriez bien aussi inviter papa dans ces 4 dimanches
du mois de janvier, on verra de quelle manière il peut s'approcher auprès de vous pour que vous puissiez honorer Dieu par vos prémices. Alléluia. Alléluia. Je vois que papa est déjà debout. Alors, nous avions dit que nous allons procéder de cette manière. Papa viendra ici. Il va d'abord prier pour tout le monde dans l'ensemble. Amen. Et après, chaque personne va passer. Il va poser sa main sur la personne et il va dire un mot. Amen, amen. C'est comme ça que nous allons procéder. Zambe tata yo bolingo solo na go bangate soko bongo nene bigi ekote emananga Zambe Zambe ye ashali tata biso solo na go bangate Zambe ye ashali tata solo na go bangate. Nzambi merci pona bolingo de monene etapesa biso moma moko propice moma moko oyo ye Nzambi a fixé na mokano na ye oye asalaka na ye na lolenge ebongisi ye na baoyo nyonso bazali obéissant. Minute oyo tokumi eza minute moko très très important. La prière ezali na ba niveau bantoma balobaki ete ezali malamu te tosokipe na makambo ya biloko, ça va nous distraire. Mais biso tosimba liloba parole incorruptible, parole inchangeable. Parce que la quête de la parole, c'est une parole créatrice, régénératrice, transformatrice. Tout est là pour la kokisa plan Nzambe. Alors, surtout, mi péché na biloko, nous serons distraits. Mais tika to pesa na liloba, pe na ba bondeli, pambateli loba, et latin zut, yene Christ. Amen. Mais, amen, péché zuto, pour la communiquer. Les semences éternelles, c'est la vie éternelle. Oyo muntu azanga. Yangwana nazala maloba mena kuteya te. Abongisi na tiango na papier. Akukabula mutu yo c'est à votre méditation personnelle. Et je crois ça sera une communication, une transmission, une impactation. Et que impacter le ministère de yo, et que fixer yo, aux dans la vie à tâtonnage. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Pourquoi l'évangile? D'où vient l'évangile? Qui est l'évangile? Et c'est pourquoi Nalingue tozala concentré
Tous à la vraiment vraiment à senser à la voix du Saint-Esprit. En baptême, comme vous devez être prêts. Et ce que vous allez prêter, vous allez distrait. Dans ma canicien de l'année, vous consoyez le côté. Zambia Salimunt, à image na yé, na ressemblance na yé, pour être présenté Zambia la planète Terre, à dominer, à susciter, à développer, à garder, mais l'homme est déplacé. À quelque chose qui l'a ennemi en Zambia. Alors que l'homme est devenu dépourvu. Et c'est pourquoi Nzambe alinga kimu. Sa richesse incomparable, c'est son amour. Yangwana mizali si muntu nanzana mwana na ye. Oya zumi mwana azui bomoi. La cité parfaite et l'image de Dieu. Et kuki ozwa susute kaka kati na mwana na Kristo ndio kozala na image oyo Nzambe asalaki muntu oyo apesi planète Terre. Et c'est pourquoi oyo nyoto ekumona ba mangomba basanga bien, mais okoki kuzwa bomoi c'est-à-dire parfaite, il y a Nzambe, il y a Sanek Moutoute, ce que Yambi Mouane Yesoute. C'est le seul moyen. Christ en vous. C'est l'espérance de la voix de Dieu. Tangwana n'a rien à bonner l'ensemble. Et ça a un moment moko. Et d'off. Pele ma pele pele. Et nous n'avons pas dit tant, mais je suis vraiment dans la joie pour yoka ma témoignage, pour yoka oyo bino boyebi poranga et boyebi yonso te yesu ne boyebi yonso nazali na passe na mutima nanga. Bientôt, nous avons 2 ans. Nous avons zunga na elenge. On a tamboula 100 km, 150 km à pied. On a kuluka molimo nini ekubika. Et maintenant, c'est trop tard. Alors, la passion des âmes. Oh, ils allaient kusua motimananga. Pour ce nanga était. Et ça l'a impliqué dans la successeur. Dans la successeur, il y a témoignage vivant. Pour ça, m'a cassé dans le motimalanga. Et il a impliqué la vie à sacrifice. Oh, Nzambe a mérité pour le bon moyenanga. Pour ça, il a été. Na kuka communiquer yo la vie oyo ya kuyeba moninga na yo etanzali lukula yo tika olingana na ye. Oh Nzambe ba oyo yoso ye awa nasengi yo Nzambe ndenge lilubana bimaki katina Kristo était mes paroles et esprit et vie. Tika liluba nyose bimiawa esala bomoi na muntu muntu apungwana kobiba na biso awa echange vie na yo na sepeli kuyoka mon évêque était manteau ya mutu na Nzambe ezali la caractéristique qualité na ye lokola chrétien
lulela ozala lokola Kristo, lulela ozala lokola un disciple accompli, un disciple accompli. Yende akozala na moyen ya transmettre la vie à Yesu oyo ye azwi. Un disciple accompli, il faut y avoir exemplaire, modèle à suivre. On Nzambe, tika mokola moko, alula kuzala kwa Yesu. Mokola moko, alula kuzala kwa un disciple accompli. Muntu oyo, atari kutose de bala Nzambe. Pe muntu oyo atali kushimiriye liboso na Nzambe. C'est la base de la crédibilité des noms de Dieu, l'obéissance et l'humilité. Tika Nzambe apesa obusa. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, oh Dieu, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, et à moi. Seigneur mon Dieu, nazali kusenga la disposition totale ya mutima na moko liboso na yo. Tika mutima moko na moko ezala disposé liboso na yo. Aidez les semences incorruptibles. Ezala semé kata mutima oyo ezali pene na yo. Seigneur mon Dieu, dans la biloko etoni na mitima na batu, la jalousie, la querelle, kada kele soit likunia, dada na lola, na sengi moto na molimo musantu, ezikisa biloko yose kangi mitima na bana na yo. Nkanda ngele zwa likunia nko dada na lola na autorité oyo pesinga à ton nom. Nous pouvons déloger misala ya Satan na autorité na yo. Tokoki kodeboulonner motima oyo ezali boulonné na misala mabe ete azala déboulonné. Tata na lola dala bampusa dala mikano bampusa
Poussa, il y a des locaux temporaires. Précarité, précarité, tout est précaire. Mais pas tout besoin. Poussa, il y a kuzonga na citative parfaite de l'image de Dieu. Oyo nzambe asalela muntu. Dala mikano. Nzambe nanga. Ezali mikano. Ekopesa yo nzambe lukumute. Ekopesa baningana yo baningana ngai pe mukumute. Mais tu vas changer ambition, au changer ma plan. Ozana mitima nanga na mutima na bawe yose yotindi. Seigneur mon Dieu. Na yeli bosuna yo. Na se sacrifier. Kati na yo Yesu. Onza. Kamata mikano mabe. Ozana mutima mama. Mutima tata. Et atosa yo nzambi te. Atosa obele loko ya kulia. Ekosala 3 heures d'état, 4 heures d'état après, à ressemblance de Dieu, ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Seigneur, tika mutima moko na moko, ezo mukano oyo. Ete liluba, ezali infaillible. Liluba, et c'est incorruptible. Liluba, c'est une semence éternelle. Et Vanda, la bomboï na moko na moko. Ma qualité na biso, et c'est à ses côtés. Ma manda to sui, naba confection, ou bien soukiranini, naba entreprise. Na organisation yaba l'état de nini et pour un temps, mais la vie de l'homme est éternelle. Il n'y a pas un délai pour la vie éternelle. On s'aime. Mais ça vous sawana mon oiseau vie éternelle qui est en Christ Jésus. C'est un simple déménagement. Pour nous, nous pour côté de nous, Kembo. Et tu as mis ton guise à terre. Pour que nous avons guise. Pour nous avons loge. Pour nous avons protection. Il y a dengue. Mais dans la moi grippe, mouké. Et si mi muntu. Oyazana ba protection, oyazana ba garde corps, mais azali kufa parce que la kufa, la mort, c'est la parole de Dieu. Il faut nous voir nzutu ya kufa, pe okota na nzutu na nkembo, oyo Yesu asekwa kinayo. Diko changer ba position ya makanisi. Yabadoba yawa pour l'évangile. Mon droit de bête, c'est mon église, c'est mes membres, c'est ma communauté. Non, vous êtes ouvriers, co-ouvriers avec Christ. Lola ezalika kamoko. Na mundele, na mwindu. Na mukunzi na muntu azali mukunzi te lola ezalika kamoko mwasi mobali pasteur chrétien biso nyonso mais le salut est individuel. Le salut est individuel. Tika mutu na muntu azala attentif na molimo mosantu pa yebisa yo ntango nyonso
ozala prêt pour se rencontrer avec oyo ndimaki Yesu Messia etikele muke bientôt akuya akutelema na mapata batu nyonso bakumona ye mais oyo bakukota na élèvement de l'église qui est son corps mystique, ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau. Bazui semence de l'Esprit de Dieu. Na nguya na Molimo Santo. Bakukangala na Yesu kuna mapata. Tika nzambe apese yo bapanse ya sika. Mabondeli na ngai yango wana. Nazali kubondela transformation. On doit restaurer la voix. Ya Molimo Santo et ozala la cité parfaite de l'image de Dieu. Nzambe nanga, mabondeli nanga, tala mitima. Awa tozali awa, ba joie, ba ngele, ba likunia, ba ennemi, kutongana, kutiolana. Oh, yekui kuedifier, nzoto la Kristo te. Nzambe nasengi changement. Nasengi changement. Changement radical. Pensée, conscience, morale. Et ça va changer. Nazali se rappeler. Oh, yo bakina ngai. Tango yo biangi ngai à temps plein pour l'évangile. Abi lungwa kusala bankisi oyo na pharmacie. Lungwa kusala bankisi oyo na laboratoire pharmaceutique. Parce que ça ne traite pas la morale de l'homme. Ça ne traite pas de conscience de l'homme. Kamatali loba. Oyo ku traite conscience ya muntu. Oyo ku traite morale ya muntu. Et c'est la seule chose qui m'a donné l'occasion de démissionner depuis 1960 au service. Pour la déia de nous changer le monde. Si que nous était millénaire, échanger conscience, échanger morale, échanger comportement. Et moi, si nous avons mon sika, mon bali nous avons mon sika, bali nous avons mon tata sika, on va communiquer caractéristiques chrétiennes. Et pas une banane yo. Oh Nzambe. Sikoyo. Ezalinga kubondela. Nakusenga muntu oyo azali aimé de Dieu le Père. Appelé de Dieu le Père. Et gardé pour Jésus-Christ. Baoyo ba biangami. Pour être ba keno kusunga ba mususu. Un serviteur de Dieu, c'est un moyen de Dieu pour récolter oye panzai na monde. Oyo nyonso bazali awa. Soko yebi oteya. Osala comme ça na nzambe. Ngai te, ngai na la puissance ya kutinda yote. Mais celui qui est là, moi je crois qu'il est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Il veut vous envoyer pour appeler sur des armes spirituelles, les armes offensives et les armes défensives pour le combattre contre les péchés et les attaques diaboliques. Yesu alinga pesa nzila akupesa yo procuration pour tu agir na place na ye. Ya longa nyos atindio awa ya tindio alinga pesa yo procuration et yo kamata o ibeba et kote na bomo ina seku. Et c'est pourquoi na kutia lo boku nanga na mutu nani oya biangami ayebi ete azali kukende mpona kusakula nsango malamu na kuapuye kubiangama na yo parce que Bible alobi nanga soki mibale basangani bakangani na mpusa moko
Ngaya na kuzale lisanga. Yangwala kutia le beaucoup nanga ngala za la pouvoir te. Et c'est lui qui est à moi est plus fort. Akutia le beaucoup bandoki bakubanga yo. Banganga mkishi bakubanga yo. Basi ndumba bakubanga yo. Tikanza apesa kuzwa etinda ndenge nini bakuyoka soki batinda mibazalite ndenge nini bakutinda soki musakuli azalite esoki asakuli yazuli tumu na itinda atinda bato oyo bandimi kweti bakele kubotula bato oyo bazala baboloko ya masumu na maladi ya ndenge na ndenge na makambo ya ndenge na ndenge ete bazala libéré. Moi je souhaite était Sanza Oyo plutôt Mbula Oyo il y a 2022 et ça la Mbula Moko ya moisson. Oh, nous va amen. Moko na moko kamata makulu na Yesu. Talubi boke. Moko na moko kamata maboko na Yesu. Pwete bolo kutaba nyoka, bolo kutaba ngutu. Moko na moko azwa munoko na Yesu lulemo na yo. Ezala Yesu pwete sa puissance ya chasser les démons. Tika Yesu azala sante na yo. Yango na ringa senga. Nazali kubondela na niveau ya ba église te, na niveau ya ba communauté te, na niveau ce qui est titre te, mais na niveau ya yo muto biangami epai na nkolo. Ozala lingomba nini? Lingomba kwa kubikisa mutu te. C'est Christ oyo yo komema de kubikisa mutu. Tika nzambe nanga ayoka yo. Amen. 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 Accomplir le coup yo. Amen. Attention, Judas Iscariote, Azaki na kati na ba disciple, mais azwa ki autorisation ya kubiangama apôtre. Il n'était pas un disciple accompli. Moyen soit puissance oyo Yesu amemi ezalité ngwana yo muto zalia soyez un disciple accompli. Amen. So vous êtes disciple accompli okusala ndenge maître azali kusala. Amen. Mais okulika kusala oyo maître azali kusala. Amen. ngwana ngina bondela we poser yo luboko ozali signe transmission. Amen. S'il y a affectation. Amen. Nous allons disposer de cette manière. S'il y a implication. Amen. Au vivre la vie nouvelle en Christ. Amen. Toujours bandana ba évêque Bazaliawa. Ba koleka après première rangée, ceux qui baleki ici la deuxième rangée, tous ordre s'il vous plaît parce que tous est belé. Voilà. Oh Seigneur Jésus. Bénis mon évêque que j'ai connu depuis sa jeunesse. Et j'étais toujours content de le voir. Mais maintenant, il est un évêque reconnu au niveau de la société. C'est un député national. Oh, qu'il soit un témoin oculaire de l'évangile dans notre pays. Je le bénis au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mais voici devant mon apôtre, qui ne soit pas un faux apôtre, mais qui soit un vrai apôtre, pour être modèle à tous qui le voient. Seigneur, bénis mon apôtre, qui marche selon ta volonté. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mais voici devant toi avec un prédicateur étrangeant. Oh,
Jean-Baptiste. Un prédicateur qui ne change pas la parole devant l'argent et devant la position humaine. Mais il reste ferme. Dit qu'il était Jean-Baptiste. À s'identifier la prophète de Dieu, les Jean-Baptiste. Alléluia. Bénis ce couple. Mais voici, avec mon fils, apôtre Gédéon, qui se souvenir que son foyer soit un foyer comme le foyer de Noé. Noé a quoi écouter que ça va venir pour moi, parce qu'il était intègre, il était fidèle, il était juste. Dès qu'un foyer d'apôtre Gédéon et manifesté vie de Jésus. Soyez bénis. Mon fils n'y a dit, le révérend, il y aura beaucoup de milliers de disciples qui vont sortir dans votre témoignage. Soyez fidèles comme un bon berger. Le bon berger, c'est Christ. Kamata le Yesu. Au Wumela, dans l'esprit de pardon. Pardonnez tout le monde à partir de ta femme, ta famille et partout dans l'église. Que Dieu vous bénisse, vous utilise puissamment au nom de Jésus. Couple révérend Salazakou, ceux qui ont remplacé ma chaise dans l'église locale, dans les témoignages chrétiens et dans l'œuvre du salut, étiqueté au col à toutes choses de Dieu croissent. N'allez pas précipitamment. La précipitation, c'est un esprit diabolique. La compétition, c'est un esprit diabolique. Soyez fidèles et Dieu vous fait croître avec ta femme. Vous serez des hommes crédibles. Soyez bénis au nom de Jésus. Apôtre Matouba que je connais depuis qu'il était tout petit, jeune. Aujourd'hui, il est en France, il est partout. Seigneur demande que tous les nouveaux-nés, tous qui sont nés de nouveau, ce sont des missionnaires. Témoigner Christ dans chaque circonstance. Témoigner Christ dans chaque niveau de la vie. Attention pour des cas, pour moi, pour la titre, il y a déjà 4 à 5 ans. Soyez fidèles à l'appel que tu avais reçu depuis jeune. Seigneur, bénis mon fils Matouba, qui prend ta bouche pour annoncer ta parole, qui prend tes mains pour imposer aux malades, que les malades soient guéris, qui peut marcher en Europe partout à ton nom. Et tu me dis, ne pas vous la mitema, ayamba yesu le point encore. Nous avons pas pour la moindre Matouba, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, me voici devant mon évêque Godet, que je beaucoup, qu'il soit vraiment un modèle de toute cette génération. Génération qui est vraiment tribulante. Pas l'inguité, vous n'avez pas vieux, mais Tika Godet a un modèle. Je le remets entre tes mains. Tikete otoni saina bolingo otoni saina pardon otimana yebumba nkanda te nkote likunia te hene au nom de Jésus sois béni de Dieu. Alléluia.
apôtre Medi oyo ngana memaki awa na ngata na ngai awa nano oyebi eloko moko te comme dit la parole dans Jérémie nano yo koti na libumu na mama te nayebaki yo naponaki yo ozala mosaku keba mpona commission keba mpona leseni oyo bazali kochanger grâce na Nzambe en dissolution. Que Dieu vous garde au pambouama au téye de Nzambe oyo zwa ki banda mu mwana na Congo.